Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Kimia, ezala bisika nyonso ozuli bakoya kolanda magazine d'actualité en lingala facile plus 243 ya mokola lule bandi mbote na bino. Président de la Chambre haute, il y a Parlement Modeste Bati Lukwebo Azalaki surpris le bieleki, n'absence il y a sénateur lors de l'audition, il y a ministre de la Défense pour un éclaircissement sur situation sécuritaire na province il y a Nord Kivu. Modèle bas sénateur Bakima qui plénière veut dire bas sénateur Yabi Tchacha alors que Bango Mokonde basengaki session ordinaire sur question Oyo. Je suis surpris de constater que ceux qui semblaient donner l'impression d'être plus préoccupés par cette situation, on leur a donné l'occasion de s'adresser et d'échanger, de poser toutes les questions au ministre de la Défense. Eh bien, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, mais ils sont en train de salir l'image de notre chambre. Donc, l'objectif était autre. Ils ne voulaient pas avoir des informations sur la situation parce que nous, au moins, nous les avons eues à huis clos. En tout cas, Oyezali Koluka et Lokopé directement contraire na yango. Tobo Sanateke, parti Est de la République démocratique du Congo, situation na yango ezali kaka malamute. Dossier à suivre. Et les rapports de la réunion des chefs d'état-major. Lobieleki au cours ya briefing presse sur feuille de route ya Luanda, ba membre gouvernement ya République démocratique du Congo, batalisaki position na bango juste après réunion ya ba chef d'état-major pour na koloba boye. Des hostilités par les M23, de la cessation de l'agression par le Rwanda. Tout ce qui n'est pas dans cette direction-là, du retrait des zones occupées par les M23 et l'armée rwandaise, tout ce qui n'est pas dans le sens du retour de nos compatriotes à leur domicile, tout ce qui n'est pas dans le sens de permettre à la République d'exercer pleinement sa souveraineté, de sauvegarder son intégrité territoriale et de sauvegarder l'indépendance de notre pays, nous n'accepterons pas. Ça, c'est très sûr. On va décrypter davantage les contenus, pas seulement l'écriture, mais l'esprit de ce qui a été proposé, et certainement que le moment venu, le gouvernement de la République ne manquera pas de dire son mot, comme je l'ai fait au nom du gouvernement de la République concernant le communiqué qui a été publié. Natournaye, ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, Abakisaki P. Boye. Les différents chefs d'état-major général, si vous lisez le rapport de la réunion qui est sorti, sont revenus sur le principe que le vice-premier ministre a rappelé tout à l'heure, les cessez-le-feu, d'abord pour permettre de canaliser le retrait du M23, le renforcement ou l'établissement d'un service de monitoring et de vérification, le retrait en même temps les déploiements de la force régionale tel que marqué dans ce qui avait été convenu et surtout la protection des civils à leur retour de localités qui étaient sous occupation. Je pense que c'est des principes que nous connaissons et vous savez, et vous savez évidemment il y a le calendrier, ça fera peut-être l'objet d'un briefing le moment venu avec le porte-parole de l'armée, parce que c'est plutôt des questions opérationnelles, mais il y a un calendrier qui avait déjà été fait. Donc nous, ce n'est pas une nouvelle particulière, parce que ce que nous attendons voir, c'est le respect de ce qui a été convenu par les chefs d'État à Luanda, et ce qui s'est passé avec le chef d'état-major n'est qu'une voie. Et Sengeli Boyebaki, République démocratique du Congo, est déterminée pour ne commettre fin une fois pour toutes na agression rwandaise dans la République démocratique du Congo, au Yezadi Kosalama à travers M23. Et Keyo cesse d'attaquer, se retire, disons les choses clairement, on ne donnera pas raison
de faire de la provocation. Mais notre droit, notre devoir de défendre la République et les citoyens, nous l'assumerons totalement. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Lokuta eyaka na ascenseur kasi vérité eyaka na escalier pe ekomi esengeli boyebaki lobi eleki ba expert ya Nations Unies ba affirmaki na rapport na bango ya sikaki bazali na ba preuve nyonso ki Rwanda ya Paul Kagame ba pesaka minduki ba munitions pe ba uniforme na ba rebelle M23 po na komene ba opération militaire na territoire congolais esengeli boyebaki na rapport oyo bazali pe kotalisa bataki au M23 bamenaki na plusieurs localités na province ya Nord Kivu bafé oyo se produisaki entre novembre 2021 puis octobre 2022. Et les experts onusiens disent avoir collecté des preuves substantielles démontrant l'intervention directe des forces rwandaises en RDC. Alors ces preuves, ce sont des témoignages des habitants des localités attaquées et de la société civile sur place, mais aussi des photos prises sur place et par drone. Alors sur ces photos, on peut voir des munitions utilisées par l'armée rwandaise et récupérées par les forces armées congolaises, mais aussi des hommes portant des uniformes et du matériel connu pour être utilisé par les forces rwandaises. Alors c'est un rapport très attendu ici à Kinshasa car les autorités dénonçaient depuis plusieurs mois le soutien rwandais aux rebelles du M23. Désormais, le Rwanda est aussi accusé par les États-Unis et plusieurs pays européens de soutenir les rebelles du M23. Tala tangu mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki ko dénoncer tongo poko na batribu nyonso ki Rwanda nde azali sima ya makambu oyo communauté internationale batalisaki inaction na bango lelo oyo nzambe a confondre bango ya nkuku ebimi na poisa elombe mobali Félix Tshisekedi a démasqué Paul Kagame pe ba mauvaise intention na ye. À nous la victoire. Kiyo. Mwana Congo Kinshasa yokelanga eloko oyo lelo formation ya qualité eza na kombo semoko Institut supérieur royal de techniques médicales ya Kinshasa ISERTEM en sigle. Jeune finaliste papa maman olingaka koyekola médecine occasion yango yepesameli bino boki mambangu na ISERTEM pour la formation ya solo avec ba personnel hautement qualifié pour awa ezalaka théorie kaka te kasi na ISERTEM pratique avec un pack pédologie boya et belé kosala ba inscription na bino na ba faculté lokola sciences infirmière option hospitalière technique de laboratoire sage-femme accoucheuse bokanisi esili te ISERTEM azali koasire esika ya kitoko pona ba stage na bino pe ba bongiseli bino bibliothèque moderne pona kotanga na ba condition neti kaka na mikili ya poto otangi au défendre pe osilisi formation na yo sans problème ba famille pe société ba sepeli alongi na ye. Pour l'inscription, ba porte ISERTEM etikali polele ko banda lundi kino vendredi de 7h à 17h, pe samedi de 7h à 14h. ISERTEM kin ezwami na numéro 4774 avenue Bobozo na Mandrandel na Kingabwa, commune ya limité référence rond-point TP. Tala tolo balisusu nini batindika kangomba te ISERTEM mbatambuta ya ba institut supérieur ya ba technique médicale epe sazuwa te keyo oui. Ah oui, Basambwe na bango, ba forces armées, la République démocratique du Congo, très fort, ba FRDC en puissance, ba dongolo miso ba complice nyonso ya Kigali, ya génocidaire Paul Kagame, ba komi nasuka, pour déjà lelo oyo, esengeli boye ba que
Plus de 50 blindés américains fabriqués na filiale sud-africain Paramount Land System ici et côté na République démocratique du Congo grâce à diplomatie payante ya Mukwantombolo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali suka na bénédiction pour na peuple ya République démocratique du Congo ndenge kaka balobaka na lopoto qui veut la paix prépare la guerre bango babongamaki pour na koinfiltrer biso kasi tala sikoyo ndenge biso tozali kobongama pona ko se libérer na ennemi ya kimia grâce à détermination ferme ya commandant suprême ya ba forces armées ya République démocratique du Congo paye à la police nationale congolaise les garants de la nation les défenseurs des intérêts ya ba congolais son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vivra verra. Keyo Fachi béton na béton ezalaka kaka slogan te en provenance ya port ya Matadi na province ya Congo central plus de 300 camions ben ya sika ya tumopia ekomaki déjà na Kinshasa lobi eleki ba camion oyo ekomi na cadre ya projet ya programme ya développement ya 145 territoires na vision chère ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi béton Mukwantombolo oya lingi ko amorcer développement na base principalement na ko relier mboka mobimba na ko créer tout d'abord minimum ya ba conditions de développement na territoire nyonso en créant ba infrastructure sanitaire en passant par ba école ti na ba bâtiment administratif pe ba infrastructure routière masuwa ngokuna kusano la masuwa ya koto zela moni bateau moni bateau ya mokuna bateau ya mwa na port international de Matadi voilà. Et Sengeli boyebaki ba camion oyo kozala dispatché na plusieurs provinces de la République démocratique du Congo pour na ko appuyer exécution ya programme ya 145 territoires. Tala Yakosamba Ezate encadrant Fumu Yamboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a l'équipe na démonstration de force avec un bilan très largement positif pour na kopesa République démocratique du Congo élan ya sika élan ya développement élan ya Congo moko émergent nani akoloba lisusu Oboyi Fachi salamokili na yo yekeyo. Congo Kinshasa yokelanga nanu eloko oyo eindaki mabe lobi eleki na commune ya Ngiringiri esika wapi secrétaire général ya plateforme base tshisekediste fasciste BTF en sigle Madame Nassine Tsumbu akendaki ko répondre na devoir civique na ye ndenge kaka bozali komona boye azalaki accompagné na base na ye na rythme ya fanfare baloyembo ezalaki somo. Lokola Moutounionso CG ya BTF Madame Nassine Tsumbu Maman Miracle a remplissaki ba formalité nyonso tina kozwa carte d'électeur na ye na kobima na ye Maman Miracle Madame Nassine Tsumbu a profitaki na occasion pour na lancer appel na ba femme pe ba jeune ba s'aligner na sima ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afin ya kopesa ye mandat mususu. Étant citoyens, nous sommes venus répondre à notre devoir civique pour s'enrôler. C'est pour cela que j'appelle à toute la population, aux Congolais en général, les femmes en particulier, sans oublier les jeunes, de venir s'enrôler massivement dans son deuxième mandat. BTF Oye! Tozali base tshisekediste fasciste. Moutounionso aye awa to oyo nanu asarole te to leka na kokende kosarole na nzela oyo
nde tokokende na maponami tolobi ba jeune tolobi ba femme ba jeune oyo ya sika mpo bamema makambo ya sika na elongo na mokonzi wa mboka Félix Antoine Tshisekedi toya Faci Beton mpo tosala makambo ya sika tour oyo eza nyonso sika BTF très fort BTF puissant oyo baza na carte de l'éther te bokende lombango. Esengeli boyebake koede mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona ko matérialiser vision na ye nde ezali cheval de bataille ya base tshisekediste fasciste boyende ezalaka kejo. Au cours de l'audience foraine, il y a le 13 février, na prison centrale Yamakala, opposant ministère public et ancien directeur général et la Société nationale d'électricité SNEL SA, Jean Bosco Kayombo Kayan, na dossier y a contrat signé na 2018 entre SNEL et firme sud-africaine Olive Earth Consulting pour la couverture médicale en faveur y a personnel y a SNEL na Libanda Yamboka pe na Kati Yamboka en rapport na ba paiement oyo salamaka na SNEL actuel DG ya SNEL Fabrice Lusinde Walusangi atalisi ke azalaki associé à Tamukiete. Dans la mesure où je n'ai pas été associé à la signature du contrat, je ne connaissais pas les plans de décaissement associés et sauf erreur, je n'ai pas été concerné par les paiements qui se sont suivis à la suite de la signature du contrat. Avec différents documents à l'appui, Fabrice Lusinde a prouvé que Atikala Kozala jamais impliqué dans le recrutement de la firme sud-africaine Oyo. Mon intervention dans ce dossier s'est limitée, je le répète, à conduire une mission de 4 responsables directeurs SNEL du 14 au 22 février 2018 à revenir à contresigner le rapport de la mission suivant lequel nous avions rencontré 4 firmes. Et puis mon intervention dans ce dossier s'est arrêtée là. En réalité, à partir d'août 2018 jusqu'à 2022, je n'étais plus associé aux activités du conseil d'administration, sauf cas ponctuel en l'absence du DG. Natour Nabango IGF atalisi ke ba inspecteur ya finance oyo bakitaki en mission na SNEL ba conseillaki ke paiement en faveur ya firme sud-africaine Oyo et salamate pour selon bango contrat Oyo ezalaki inopportun. La signature du contrat Olive intervient en 2018 et les paiements intervenus au profit de Olive étaient autour de 20 millions de dollars. C'est-à-dire, quand on regarde déjà les soins médicaux pris en charge par la SNEL, la signature du contrat était de nature à alléger la tâche de la SNEL. C'est-à-dire, on devait signer le contrat pour réduire les charges de soins médicaux. Il a été constaté que ces charges-là de soins médicaux sont restées à ce niveau-là et en plus un supplément parce qu'on payait Olive. Voilà ce que je peux vous expliquer. C'est pour cela qu'on a qualifié ce contrat-là d'inopportun, qu'on devait mettre de côté parce que ça n'a pas réglé les problèmes des soins médicaux au niveau de la SNEL. Et Sengeli Boyebake, au regard, il y a un argument Oyo DG SNEL Fabrice Lusinde atalisaki na cour pe na ministère public Peli Soussou na parti accusé, Bazalaki convaincu na non-implication y actuel patron Yasnel na affaire Oyo. Innocent Yangani Oyo Mokonzi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a placé confiance na ye pour na corridorer image Yasnel Oyo ezala longtemps terni. Pour un rappel, Jean Bosco Kayombo Kayan azali poursuivi na ministère public pour na présumé détournement il y a 3 millions de dollars na attribution il y a marché moko na Olive Earth Consulting pour na couverture il y a besoin de santé. Dossier à suivre. Cité d'ambiance, charge couloir Kimbuta, aéroport bar.
et pas PDG Oniva et Inda Kamabe. Na Kinshasa et Inda Kamabe, temple de l'ambiance ya Tchangu aéroport bar Kimbuta, cadre idéal pour na ba divertissement na bino, pe pour na ba détente ya kitoko na conseiller bino aéroport bar Kimbuta. Oh mais la moi kopo ya malili avec vitrine bien équipée na ba DJ professionnel pour na komema bino na ambiance moko électrique. Et bongo ba installation hygiénique, zéro infection et senga kande boye ozo melane siga kitoko pe sécurité. PDG Oniva charge ya Kimbuta lobby aéroport bar Kimbuta saute mouton vitesse ya TGV ba voisin ba kozwa vaccin pour troisième vague za makasi. Des fois au Tchelibaya to lambeli yango. Donc désormais ezala pour na ba manifestation na bino nyonso espace réservé ezali. Outi mikili ya poto ozalaka na Kinshasa oyokaka boulevard Kimbuta na sango boye imalamu na aéroport bar Kimbuta. Posoki oyaka Kimbuta okota aéroport bar te seke nanu okoma Kimbuta te. Nani akoloba lisusu. Aéroport bar Kimbuta Mbatambuta. Hey Kejo. Lancé depuis Mokolo ya lundi 9 janvier eleki opération dénommée coup de poing dans quelques communes ya Kinshasa ezali ko continuer kolelisa certaines personnes par rapport na exécution na yango kasi peu importe la force reste à la loi. Ba démolition ezali kokoba se kokoba et loko ezali kolelisa lelo ba victime ebele. Ozwa ke loko te mukoba ki ko poser libende wana ba pesa ke loko te. Toze la kande bango mukolo wa koya. E ko averti biso avant. Tozi ba mbongo tozi ba précaution ko. O modèle bango ba yeli yango ti. Tozwa eloko moko te parce que tout le monde ba batia biso kaka panneau ya zone expropriée. Outa Belge. Sera na président Kasavo. Président Makala bana bambole. Tellement l'état ba ki occuper espace na biso. Mais toze la parce que tout le monde livré justement à Kala. Parce que biso sombo le pango sera na sango luza. To botam le nombre de 21 enfants na 21e. Na ko comme na 40 d'âge. Biso so botam ka na kata le pango. Donc ça dit que tozwa eloko moko. On ata kutso muta futa pa na yo. Ata mutso futa pa ba pesa muta assurance. On que to ya jour boye, to ya mukolo boye, ba bon ba biso to da ba faire tout ça atteindre le côté. Ba locataire nous so ko puka banda pour bango biso no te ça. Fongola mis na pele élection. Tourné parce que comme on a ni ba buki banda ka banda ko beta na kitoko mingi te. Et surtout président Fati ada préfet to mingi mais en tout cas tout regretter na condition banda banda ko mola libanda tout ça. C'est comme si un étranger ko to ko makanisi mususu poto ye bande ni to ko zonga na ba droit na biso. Mais je crois que bako démolir ndako ya mutute soki azate effectivement biso to sala ka samedi te to zala kite ba ye kaka ba buki biloko belé bungi ba document belé bungi par chance nous avons récupéré quand même 3 motos ezala na kati mais ba document mususu nde tozo zanga esika ba check yango esengeli boyeba ke opération oyo ezali ko viser na ko éradiquer ba marché pirate ba kiosque pe ba terrasse de fortune ko évacuer ba épave ya mituka na ba acteur nyonso ya ville province ya Kinshasa. Hey Kejo. Congo eza mboka te,
Congo oyo mboka te bandengo nanga na problème na ki pape François ye ya mutombo te ya voici lote pape ya mutombo te ya nini 7e te pape François na ki pape ayenga bon ça va na ke mona pape na bise ba problème na ngo sérieusement papa ole kana ça le fort na quoi na makadam papa telemi atuninga mwana bwanga nini esali yo boye ne si papa nana problème moko ya garantie ndako ba kokelanga biloko libanda papa bi esali combien na pesi montant na bino $1500 bande papa tielo boko na poche soutane apesanga chapelet papa apesanga chapelet na longwe muta catholique kimbangiste na comme na kimbangiste bama tabakita baba ko mabele na préféra bino édition mokolo lelo et komi na suka bozepe na ba image bopesa merci na Gelor Tawaba miko na zoko benga Air Force One pose pelaka na ye kaka bongo ndezalaka awa bama tabakita baba ko mabele na préféra bino ekeyo. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.